jour ndeko azokufa azolela lobi boye tikaka bolongi ngai tikaka bolongi ngai azoza mwana mwasabi komeka kozonga na famille nanga te tikala awo mwana na age nini enaki 14 ans mineur aotika na weso tata te mama te akovivre ndenge nini mais mama tikele baloba azonga kini te azonga na famille na ye te azokufa azolela tikaka bolongi nga mais mwana nga bolonga ye te akati motema wana maloba ya suka ya mama benita jour oyo ndeko akufi na musana oyo andosala baconfirme ko azwaki appel moko vers ba 17h 18h na nsima kozwa appel wana alelaki abinoko wana 48 heures avant benita akufa ayaki koluka bango kuna atomboki comment pourquoi benita asundoli ye atiki azokipe ete mais benita telefone ana yango eza ya whatsapp su te mokoswa na ye eza te yakimi ngai asundoli ngai yakimi ngai bopona nini aye kozonga epa na ye le jour où benita akufi l'oncle confirme d'avoir appelé benita sur whatsapp appel vidéo abia bengai benita ba 17h na appel vidéo basololi na ye amoni ye boye papa mutu na telefone atouche yo monaki boye ndenge nini kindoki eza na mokili oyo kindoki eza parce que papa leki nazo confirme abi boye ye aza mwana chef coutumier ayebi ke ekoma na baje moko ezalaka ndenge nini moto akozwa telefone kadi omoni ya boye atie masasi awo na telefone paf abengi yo kaka ndenge ozo décrocher appel na yo kuna ebeti yo bike na mboka ekoma osalema bongo tedi moto azwi telefone boye akotia masasi na telefone abengi yo deko yambi kaka telefone alo masasi na ebeti yo okokufa sur place ou bien après quelques heures ba mort subite ça liwa moko songolo pakala tu te poses la question moto akufi bondenge nini ba mort subite eza normalité eza normalité shalom voilà shalom bien-aimé dans le Seigneur merci na bino nyonso tobozola na biso de partout merci na pasteur Fez Amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema bivin glomo depuis longtemps na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pasteur Fez Amis ya nzama lola mona yo bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo kolobaki nzamba boto waye wapi toujours na cadre ya koinforme bino bien-aimé bolandaki émission la fois passée oyo totournaki concernant disparition ya ndeko na biso ya mwasi oyo akufaki amibomaki likolo ya mibali oyo akutani na bango bamibali oyo akutani na bango atiki bana 3 bana 3 na kombo nani papa benita sena na biso benita foto na ye bakotiela biso tozali na pasteur mpona tokoba lisolongo suite nango eza ndeni toza na pasteur David shalom papa Alvin bonne santé ça va nzambe azobatela biso en tout cas merci ndenge oye lisusu kotala biso papa liloba na bande oyo bazolanda nzambe apambola biso bana nzambe bisika tozwami partout dans le monde ngolo ya nzambe ebila bavi na biso merci pasteur David boni matanga benita bakundaki yeki déjà ouais bakundaki yo déjà semaine oyo toleka bakundaki na naki te na mboka ya weso eza na braza ok akufeli kuna ok c'est bon mais aza congolaise ya awa ouais congolaise awa siko bana na ye baza bana baza na braza baza misatu mibale bapapa na bango déjà baréclamaki bango bakende même na justice mpona koobtenir garde ya bana barécupéraki bana moko nde oyo dieu voulant semaine tokota akozala na Kinshasa donc azwa na Kinshasa na famille ya bamama na ye
oui akozonga la famille ya ba maman na ye mais biso ba ninga ya maman na ye donc une deuxième famille ya maman na ye nous avons pensé ya ko récupérer mwana wana aya kovanda soit epa na ngai soit epa ya ndeko moko ya mwasi bazaki mpe moninga mpenza ya mama na ye. Et pourquoi pas famille ya ba maman na ye? Oh papa levi mokili eza na baréalité tellement ebele tellement ebele mokili oyo. Oh, je ne suis pas en train d'accuser la famille na makambo oyo mais oyebi tobotama topona bafamille te. Nous n'avons pas demandé à Dieu yakobimisa sur la famille auto. Alors moyen to banda ko juger Nzambe par rapport à volonté na ye exacté. Mais seulement le kola bato esengeli to mituna kamutuna le pourquoi Dieu a permis to botama na famille oyo to botameli. Et deuxièmement ko yeba ko découvrir mission na biso na kati ya famille oyo to bimeli. Et troisièmement koyeba yango que même écriture et lobby vers le temps de la fin chacun aura pour son ennemi le genre de sa propre famille. Alors par là il faut koyeba kotia ba garde-fou pour éviter scandale et comment parce que le lot est dans le langage courant. Il y a sagesse sur le barako singa famille et bendanaka mais et katanaka te ça c'est vrai mais ngana lo bakaboye malgré singa famille et bendanaka et katanaka te mais ko bosana te ko na ko bendana ya famille ya singa famille wana et tu kaka ba deux gars na ko bendana singa famille il y a de morts d'hommes et sur Chisaka il y a de blessures internes, il y a de trahison, il y a beaucoup de choses oyo et yaka na kati ya kobenda na ya singa ya famille par là lokola mutu amayele esengeli oyeba ndenge nini quand bien même toza na kati ya famille ndenge nini ya kovanda na libota. C'est important. C'est important. Merci beaucoup papa David. Mais il paraît que batikela qui est ba parcelle non? Ouais papa Abotier batikaka 2 parcelles moko ezalaki ya ye na bandeko ne mibale Isaac ainsi que Esther mais moko mosusu batikelaka ye moko yango moni na batemps moko boye elamusaka bitumba entre ye na leki na mobile bakelaka même na justice et aye remporter victoire malgré na ko remporter victoire wana aselisaka pa mobile moko azalaki na ye papa mwana na liboso wana. Alors papa wana a utilisé ndeko mwasi na bolingo moko mensongeur et la femme sait le se emporté par cet amour aveuglement et au finish c'était de la trahison. Na kati ya trahison tika na mwana ozomona yango ozomona na vie bana nzambe bisika toza en tout cas il faut beaucoup prier Dieu afin que Nzambe appelle ça au don ya sagesse et don ya discernement des esprits. C'est vraiment important. Oyebi oeza pasi na sena moi eza koyeba kopona nani esengelo tambola na ye nani esengelo vanda na ye nani esengeli oteka ba secret na yo epa na ye nani oyo esengeli obala to o linga. C'est vraiment important parce que choix mabe ya partenaire ekota ba héros lokola ba Samson na mabele choix mabe ya partenaire ekota kufa na ndako ya David au travers ya Betsheba malgré qu'on a simanango ba obota Salomon. C'est-à-dire choix ya mabe na vie et tiaka un jour Abraham na kati ya pasi parce que azalaka obligé ya kobenga même mwana oyo ya botaki na kombo Ismaël ozomona. Alors dans la vie il faut beaucoup faire attention tango ozosala choix. C'est vraiment important koyeba kotuna nzambe avant o s'engager na relation moko songolo pakala et lelo
il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui plairent aujourd'hui à se retrouver déjà na kati ya ndako ya libala, à se retrouver à se nebele na mobali na mwasi wana, mais makambo akomi kovivre ami lobeli soki nayebaka nde nalingaka moto te, so nayebaka nde vraiment nandima nalobaka wi na ngai te epa ya moto oyo ekomi mwa pasi ayeba kobima na kati ya makambo wana. Moi je connais de gens, c'est-à-dire que alingi mobali wana makasi, alingi mwasi wana makasi, mais vie azo vivre epa ya mobali to epa mwasi, donc eza contrôle na bolingo. Alors azo luka abima me bolingo affection de gens na mobali to na mwasi et c'est comme makasi moi muto abendana et ezate. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut prier Dieu que la volonté de Dieu puisse intervenir dans la relation aux anango vis-à-vis yaba makambo yo osomona. C'est vraiment important. Quand vous parlez des relations papa bande obazo dans la biso, mais alors qu'on expliquer biso faire un pas en arrière na bande obalandio pour la première fois à se retrouver na bande à trois mibali différents comment? Ouais, oh papa Alvin non ke mushikate eloko liboso mutu fayeba bitumba liboso ya via mutu ebandaka na ndako na bango ebandaka libanda te. OK. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du dedans de l'homme qui suit l'homme. Oyo aka na kati yango nde bebisaka et détruisaka via mutu. Par là na lingi na loba nini moni ba famille oyo tozobotama, ba famille oyo tobimeli biso baafricain précisément, eza ba famille oyo eza na makambo ebele tobotami tokuti famille wana, mais toyebi te famille wana ebandaki epa nani, ekitaki epa nani, elekaki epa nani mpo biso lotusa nini tobotama. Bato wana misala na bango ezalaka nini? So tozongi na Jean chapitre 9 au moins un aveugle de naissance ba disciple batuni Yesu meurtre mabe nini muto asali po abotama aveugle. Est-ce que ça mabe na ye to mabe ya baboti nde ekomisio aveugle? Heureusement pour na ka ndeko oyo ezaki ni mabe ya baboti to ya ye moko, mais Jésus a reconnu que mabe ya baboti to ya mutu ego détruire bien mutu. Ndo mona répondre dans le bi ye kana ye eza mabe na ye te mabe ya baboti te, mais ye eza juste nzambe na sali yango pour na sema pon kembo nesa ni établissement. Alors il faut beaucoup faire attention. Mabe o toza lobby eko détruire ba vie na biso, mabe o baboti ba sala eko bloquer ba vie na biso. Alors il faut maintenant koka koyeba baboti na biso bando vivre vie nini, basalaka nini, bakoko bazalaki na vie nini, barrière koko bazalaki na vie nini. Il y a de familles oyo bato basi ba sacrifier descendance na bango, basi ba sacrifier bana na bango, bakoko na bango. Cham a commis empêché il y a quoi exposer nudité à papa na ye Noé et pas bande comme sous. Mais tant abimi na état ya ivresse à son normal au lieu Noé à la chambre à la Canaan, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ozomona ke innocent ya batu mabe o ya salakite o moboti ya sali, mais ememi pasi na vie na ye. Ndo moni Bible lobi nos pères ont mangé du raisin et ne sont plus là. C'est nous les enfants qui avons dedans engagé. Par là nina loba nini ndeko oyo moni lelo akoti mabele abimi na famille moko songolo pakala na famille wana papa o ayenda zakili kola likonzi yenda kile kwa na ba moyen d'après les solo ba éliminer papa a éliminer. OK. Ozomona alors yenda kile kwa likonzi. Ce n'était pas une dame facile, c'était un grand esprit, une femme, une dame battante. Ayebi ko bunda lokwa mutu moi si mobali ozomona
Alors baluki comment toske bako détruire et simbaté. C'est comme ça baleki maintenant ba relation. Yamibal. Il faut faire attention Palvin. Samson bavon luka ba détruire ba fixer ba kokaité. Ba ko tana nzela na ye une femme missionnaire qui avait pour mission de découvrir la faiblesse de Samson. Pour baye bandeni ya ko détruire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent na kacha makambo wana. Il y a moni mobali, il y a moni mwasi, asepeli, abi na zui mwasi, na zui mobali. Ou en réalité mobilité, oyami liwa. Oyami muto ya okota amertume na vino mobimba. Akota pasi na vino mobimba. Et lobby, on a commis ça la mabe, to mabe komela yo. C'est comme ça que notre sort a l'équipe dans la mobile liboso. Cet homme là-dessus a utilisé ma mbongo ndeko mwasi. Pour na kotonga ndaku na ye et tant que monika tongi ndaku na ye sili a abandonné ndeko mwasi. Imaginez que oyebi ke mwasi ka linga linga ya solo. OK. Soka lingi ta onyokola mais soka linga linga ya solo. Et cette femme a linga ka ndeko na na motema mobimba. Mais ndeko mobile a linga mwasi te. Pour les intérêts. Et tant que mon intérêt na seni. À la chaîne de quoi? Déception liboso. Avec aux amis balé. Aux hommes. Tant que de soit qui m'a kena yé Lubumbashi. Azumba no mobile musukuna na Lubumbashi. Donc moninga na ye moninga pa biso. Aye ako vande pa na ndako. Ako mo vande pa na ndako moi si papa au finish mobile yako zoso moninga ne wana bimina ye. Toi mobile ya fiwana. Ya ndeko mwasi wana benita. Oh là là, quel souci. Mobile a diboso a trahir ye. Voilà. Ya mi balé abanisi masolo asundoli ake. Asundoli ake. Ya mi balé ye. Abimina moninga na ye. Babota déjà na ye. Heureusement bota kité. Abimina moninga na ye. Oh là là, mi balé ngo bazol kanini au juste. Mi balé ya batute. Mi balé ya batute. Et donc envoûtement ya famille. Papa Levin. Oui bien. Ceux qui bondo kezo lukayo. Ceux qui mauvais sort moko zali kona yo. Ceux qui alliance moko songolo basi bacha na vie na yo. Papa Levin aussi longtemps que ça brisé. Aussi longtemps que ça détruité. O bando kanga batu bandoki. Baba na ko tela oka batu ya mabe. Tout comme bako telo batu ya malamu. Mais comme on a battu moko songolo réclamation wana. Ce qui est l'ennemi et le bébé ça monte ma moutouana. Pour on va attendre qu'un objectif. Okay. C'est comme ça elle n'a pas pu supporter Atiki. Ayekin kin a esimbité. No kona aye autimbo kayawa zelenda quoi ainsi de suite. Noko en tout cas na mbongo te. Ndak mbongo. Bana daika na mwana moko. Akala mwana moko. Ndaku yango yo vanda tout ça en tout cas dans la possibilité de oza mobali bunda ofutaka ndako abimina ye awa mo vanda awa ça parce que il y avait beaucoup de réalité dans niveau famille nda bimina awa ake braza ozobona noko batele kotoyo azui mwasi azui bana abengisi bango na kini la nanga comprendre beaucoup de choses ça et peut-être batobele be va se retrouver dans la bakambo ndeko mwasa ke braza comme Braza, et dans votre jeune, c'est normal. Azo mobali, ou va on l'avenir. Moi, il va y a sali, ma camion sur mon doigt salam. Et pas moi aussi. Bavandi. Mobali banda konyo kolande komwas. Elle nous appelait. On parlait avec elle. On l'a fortifiée. Au second. À la fin des comptes, à Sundeli na mwana akei mobali amiki médical amiki ndeli voilà des après déjà après voilà atiki na mwana kutu atiki mwana bébé ouais oh là là deuxième mobali debana OK landa ngosiko 4 ans après ya mofanda yimoko charge abana ainsi de suite. Alors, cet homme-là,
ayebani makasi na Brazza na tanga kombo na été aza na mbongo il est influent talaka mutu funda na ba procureur funda ba gouverneur ba osamba ba longi dozomona bafana mobile il y a notre ami à nous akenda be Brazza afana ndoko ya ndeko wana fait un témoin oculaire dans la Baudjo awa oyo ndeko a témoigner comment tout ce que cet homme là avant nous on sommes ce n'était pas facile on va dans la libala wana alors maintenant moi si abandi ko raisonner mwana mobali oyo o mususu akei bat ba mona ngandenge nini là a vu déjà 3 balles à 3000 balles. OK. Mobali akei elle a commencé maintenant à penser sur sa vie sur sa réputation mobali nini okoya to kutinga ke na bota mwana tata andi manga bongo d'office nga ba ko traiter nga pit et le seul lamenté le plairait par rapport à makamwana ozomona. Or aujourd'hui nous avons compris que tout ça était un jeu provenant de sa famille. Jour de quoi kufa azole la lobi boye ah tikaka bolongi ngai azoza mwana mwasabi komeka kozonga na famille nanga te tikala ao mwana na âge nini enaki 14 ans mineur aotika na weso tata te mama te akovivre ndenge nini mais mama tikele baloba azonga kini te azonga na famille na ye te azokufa azolela tikaka bolongi nga mais mwana nga bolonga ye te akati motema wana maloba ya suka ya mama Benita donc ye pour na ye eza famille nde bazali sima makambo. Elle était dans la famille, elle connaît très bien sa famille. Si mutu andinya kimakin akine kovanda na Brazza na weso akimi pamba. Et pourquoi pa famille na ba combattre ye Papa Alvin ya mwana sena moya wa il faut ko bundaka na manière nyos batutu bazwa mais batu bayebaka te ko kozwa ya mutu na vie eza étoile na ye eza grâce nzambe asali makome lobi il fait grâce à qui il veut comme il veut où il veut quand il veut. Si Dieu a permis que apambolo na tia likunya ya nini, si Dieu a permis à tombola ndeko na kocha likunya ya nini, c'est comme ça Dieu. Il est comme ça, Papa Alvin. Ngala bimi retraite au samedi. Na zone na komina ko na kutinda ko vide. Na bilamba ba kumbi. Ozomona? Donc bayibi yo. Bayibi ngai. Dimanche na ke prière. Lundi ya lobby na zone susu prière. Mais avant la kende prière na yambi appelle mo ko da Italie. Maman m'a parlé que je bénis en passant. Abenginga tindeli ngai, papier moko te poko na avenir moko songolo pakala. Oza kolimo tindelo ya ba savon. Ozomona. Et non madana kende prière na lekeli wana super ko na kena ngomba. Abengo na zu kolime kasi fongolo ma fanga bitete. Nde na zo ngoboye avant fongola ngo fona bondela. Fona pa bola nanu yo. Aseki nanu. Na kena ngomba na prier papa esili. Retourne à Fongola, na kuti bilamba. Ozomona. Est-ce que na yeba ke moibe okota? Té, na yeba ke otina na bilamba. C'est comme ça Dieu. Quand Dieu se décide, il se décide. Alors na sena moya wa toki maka non na kowela na té c'est pas important. Mutu nyonso te na vie a bengama za la président de la République. À la ministre, à la 2G. Non, il y a des huissiers. Il faut pas ça là. Il y a il faut pas ça là. C'est comme ça.
Et le comment soka muto bandi kozwa muté mes bébés. Si Caïn est arrivé à mettre sa main sur son frère Abel, il est parti à Makambouana. Si Joseph a se retrouvé en esclavagisme, a se retrouvé en Égypte, a se retrouvé en prison, a se retrouvé Titi avec Otombouama, na mboka mupaye pona nini? Likunya bandeko na ye, likola ndoto kakoyo, ndoto. Bayina ye. Alors ndeko na kati ya famille avec muto soko moni o mona que non, ça promet. Osomona que après moi soyo ça va. Alors balati ça qui maintenant esprit moko na kati na ye ako balate. Il faut alukande mbongo. Osomona mais vertu ande comme moi si et ça avant na ndako libala. Alors familialement bango pona bango akova ndako libala te. So quand on libala ba ko perdre. Faut bon bazwa mbongo. C'est comme ça bani ko tia maintenant batu ya mabe enfin qui va détruire. Parce que yeba ngo que tango zo vivre na kati ya condamnation moko songolo pakala. Lukanzambe na totalité. Ce que l'union relevé ba défi seul, tu deviens insible. Relèvement ba défi nyonso. Il faut s'assurer qu'on est capable, qu'on a la casse et qu'on permette de terrifier les ennemis. Mais aussi longtemps, on a la casse, il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Tu sais, David a dit que Saoul et Goliath. A vu Saoul clairement. Dans ce palmarès, il y a Goliath. C'est un jeune. Il a été entraîné pendant sa jeunesse. Il a entraînement toute sa vie à combattre boy. Il est expérimenté. Batangelier, David Avinine. Je connais le Dieu que je sers. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Me délivrera de cette circoncis. Donc, on comprend. C'est-à-dire, tout à tolo na yete, l'expérience na yete, na boye binete, mais tout à tolo na nzambe. Le Dieu qui m'a délivré a se souvenir qu'il a un Dieu dans sa vie. Pour relever le défi dans la vie, dans ce monde, il faut avoir Dieu. Misu makasio ye futakate. Makasa bo moto ye futakate. Devant un esprit, le muscle ne valent rien. Il n'y a que le nom de Dieu. Au moins, Proverbe, chapitre 18, verset 10, c'est le binini. Et le nom de l'Éternel est une tour forte, dont le juste trouve refuge. Comme Nzambe, comme Yesu, nos tours fortes de épée qui s'est la mis. Yamakasi. Oyo ba yenge beni, ba santu, ba bata melaka. Proverbe 10. Proverbe 18, 10. Ok. Osomona, o ba yenge beni, ba bata melaka. Ba bomba nelaka. Papa, soki comme moi Yesu na vie na yo telemi. Ba koluko manière nyonso ba kolongo te. Ba koluko manière nyonso ba ko esayote. Mais notre sœur, moi je pense qu'elle n'avait pas Dieu dans sa totalité, malgré qu'elle priait. Papa David, malgré qu'elle priait, tant malgré qu'elle priait, bisognon surtout, tous en avons faiblesse na biso. Ouais. Pour la lobby que ma bien a beaucoup ça y en a dans un boulam dans son côté. Malgré la banque pour prier, mais adala qui n'a pas ma bien mon gobo a banaï pour ça. Quand vous dites que malgré qu'elle priait, et là n'a niveau il y a prié au Seigneur qui nous a protégé ou comment? Oh, c'est pas ça. Ni n'est pas place ou non. Yesu a goûté la femme samaritaine. Paf. A Sengie, Maï. Moi, si mon semaine est boui. Dans Jean 4. Bisona bino. Teo kanaka. Te. Boni au Senganga. Maï. Le bino ba Yuda. Na biso Samaria. Teo kanaka te. Dites-moi, comment est-ce que cette femme avait découvert que Christ
n'était pas samaritain, était juif. Vous comprenez? L'accoutrement de Jésus parlait de lui sans qu'il puisse parler de lui-même. Sa manière de parler, sa manière... Par là, je dirais quoi? La chrétienté doit être une vie. La chrétienté ne doit pas être un slogan. Papa, il y a plusieurs de gens qui parlent de Jésus, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, pendant qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils ne vivent pas cette vie de la chrétienté. Oui, nous sommes faillibles. Nul n'est parfait. Au ce moment-là. Mais la chrétienté doit être une vie, Papa Alvin. Olamuki na tongo kumi sanzambe pambola mukolo. Okola la jamais. Et dans notre lembaka, oui. Mais peut-être merci panzambe. C'est nzamba batela yo. Moi nzambe aza muto yo a disposer ka tant moko songolo par rapport à nzambe. Il faut ça là. Au ce moment-là. Nakala to mona bakoko. Ko sala ba alliance rituelle. Ngana na mona ngo ndeko moko bon kombo na tangi Benjamin bato be ba yebete. Bato ba yebete na irana. Bango koko na bango asalaka alliance na bilima mai. Bagina bangando. Ngando mo utela mboka mona beyambu ikota lusambo likolo. Akoti sankuru azo terrifier do liabatu azo boma. Bazana koko likola boatu koko abwaka miso a comprendre que il était il y avait avec une mystique a comprendre nyama mabe azo bango nyama mabe ne balé l'état bazolu kaba kima boye bafuki boatu eta mola soute a beta siffler bangando na yeba ya babandi ko bundisa ngando na histoire vrai ba moni ndenge mai rotote ngando mususu alata boatu achango na mukongo boîte aux qui m'embarquent ou à rapide sans moteur. Au second, tant qu'on a non monique non et simbité à tiki bangwa kimi. Mutabo marabinan. Na kisa kinda. Na bandu ndwa. Webi na mutabo manga nona. Na kaka de bale. Nganga ya ndeko moko. Na tanga kombo na été. Ya musicien moko. Car à l'époque Baba zemoko tokolanda Daniel. So Daniel wana mutaboma ngando wana. Mama na bakota tine sema bazo bunda. Bafiki emo mai vani kimia badala boy. Daniel abimi. Ngando ate pia bimi na yi. Do nakangi parentheuse ngalo banini. Bande kwa na Benjamin so akwa ina ibale akufate. De soit quoi ne balé mbonge ko ya ezuye e boake na mokili so yo so mona mbonge te elimba mai banganda koko na bango tout ça pourquoi parce que koko ça l'alliance moko songolo pakala na l'esprit ya mai que descendance na ye et koko fa na ebalé te les alliances existent papa Lvin ba parents to boti bana. Est-ce que tu consacres banana biso et pas ensemble? Point d'interrogation. Ana zembi sanzam soko pesinga mwana na kokabela oye. Toute la vie de Samuel a vivre en haut na musala nzambe. Depuis bas âge, tant bakate libele, ba pesi malamu pa eli. OK. Au ce moment. Alors par là, j'allais dire quoi? Bananzambe est en train de comprendre que vie chrétienne est la vie à Malobaté. Et dans la vie à Misala, c'est vraiment important. Tant que mon oya, moi l'on a biso, et ça dit, Nzamba tika ba oa yete, aboka ba oa yete. Au ce moment-là, Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous ont séparés de sa gloire. Nos péchés ont rendu la main de Dieu
courte, incapable, pendant qu'il n'a jamais été incapable, pendant que sa main n'a jamais été courte. C'est un secours qui ne manque jamais. Pendant la détresse, Ndekouana, il est là côté ma belle, imagine on doit couper déjà que non. Bolongi ngai, mais moi n'a bolonga été. Osomona, avant ba o ba awa ba kende braza, papa le ka Benita. To vandi na ye moko azo expliquer nga, ye moko nda loba na nga boye. Parce que tant Benita zo kufa, na ba temps wana ba un mois je pense avant kufa. Téléphone Android qui n'a pas chuté. Et un téléphone wa muke wana abana ko faut que benga ndekone awa ano benga bango à travers téléphone ya voisin na ye même lobby tout ça na voisin wana. Alors à côté na WhatsApp na ye atindi message et pas de retour. So une de en ligne à répondre et sur avec ligne à côté à côté particulier ba benga ne ba sololi bongo de salaki papa noko ya Benita o Benita bengisaki o o ta imoka yaki o apesaki mo ndako akoma à chaque fois la Benita pasi na venyo kwama na mbongo te o sunga ngai te ainsi de suite mais maintenant noko nga moko no souffrir na bana en charge mobilité nga moka na bana musala malonga te nako peso mbongo na odango wapi mais au moins la générosité musala moi 10 moi 20 afani tindeli noko mais régulièrement te pombongo ezate ba réseaux sociaux zo monoyo mutoko za la vendre avec un téléphone boye afali ne akangine moi selfie a publier na Facebook tango noko atala boye a monika mutu na ba Snapchat na bino yo o mona mutu ava elongi soki ndenge nini et puis monsieur ndenge mususu o mona akangi photo boy azana matokolo mais na photo matokolo ebimite azana ba akila la photo ne longi azika mais akanga photo boy ebimite ta mutu amona photo na bi c'est que moi na ngape na azana mouvement azo vivre parenthèse vie à secret épargne mon ma combat et belé bazabo elo muke a publié ezamabe OK ezamabe c'est par là que ba comprendre les positions na yo bazo yeba ke mutu azabo osomona et c'est comme ça ta bazo moné moi ba ndimeke ana pasi exacté non quoi ba ni ko déranger jour oyo nde kwa kufi na musana o ando sala ba confirmer ko azoki appel moko vers ba 17h 18h nasima kozo appel wana lelaki nasima kolela azonga ki ndako ndake kufela pourtant azonga ndako comme na ndako asengi biloko allié nasima kolia ye mora bimia ke na boutique asumi sniper Amélie akufi ndeta ngazo bunda na liwa ndazolo parce que maloba wana bolongi nga ainsi de suite mais ce que noko papa leki na ye a confirmé loko ma bisinga boye abi noko wana 48 heures avant Benita kufa ayaki koluka bango kuna atomboki comment pourquoi Benita sundolier atika do kipete mais Benita téléphone à nango et WhatsApp suité moi so na ye ezate te ya kimingai asundoli ngai ya kiminga bopona nini ay gozonge panaye le jour où Benita Koufi l'oncle confirme d'avoir appelé Benita sur WhatsApp appel vidéo a bien bengai Benita ba 17h na appel vidéo ba sololi na ye amoni boyi papa mu dans téléphone à touche yo monake boye ndenge nini kindo keza na mokilo yo kindo keza parce que papa le qui n'a pas confirmé bi boye il y a vraiment la chef coutumier ayebi ke comment ba je moko ezala ndenge nini
moto akoza téléphone ka domoni ya boye atie masasi yao na téléphone paf abengi yo kaka ndenge ozo décrocher appel na yo kuna ebeti yo wana ndenge akindoki na ndenge akindoki biloko esalamaki mpe na matongi awa père moko akufaki tonton mona yebi te so Arnold ayebi ye babengi ka ayambi appel oui allo kokata azokata ye mpe atali akufi seke eza nango kindoki papa leki na ye aconfirma ngo abeba mwana chef coutumier ayebi ke na mboka ekoma osalema bongo tedi moto azwi telefone boye akotia masasi na telefone abengi yo deko oyambi kaka telefone allo masasi na ebeti yo okokufa sur place ou bien après quelques heures. C'est pas important qu'on passe un numéro non, il y a téléphone, c'est tout le monde. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est avoir Jésus. Avoir Jésus. Savoir Jésus, papa. Donc, Babomier qui a parti appel. Nous sommes parce qu'à Boni, ils publié des photos dans les statuts, les familles, les oncle, Monique, Aza Robonga Benita. Jalousie, tout ça. Et bien, abomier na massas, na téléphone ya kindoki. Mais c'est grave ça. Donc, il y a mon qui a lelo. Papa, il faut que vous en ayez. C'est vraiment important. Dans le niveau où on doit développer kindoki. Oh, Bible le bénin. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Quand est-ce que cette arme forgée contre toi sera nulle et sans effet? C'est quand tu as Christ. Il y en a combien de balles? Il y en a combien de protection? Mais quand tu n'as pas Christ, on a dit le sens effet de Gozoyo. Il y a un moment où la mort subite ça. Tu te poses la question, la mort subite est en normalité. Elle est en normalité. Oui, ils ont fondé médicalement tout ça. Suite, il y a la tension, ainsi de suite. Mais ça la keba, ça la keba. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Bible lobby, le plus jeune en Israël a 70 ans, donc 80 ans. Le plus vieux 120 ans. Actuellement, ce sont les jeunes qui partent. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller? Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre encore? Et alors, mon côté. Moi qui vous parle, moi là qui vous parle, on a le belabino. La cicatrice. La cicatrice. Il est arrivé un moment où on a vendu aux ascenseurs. Mais on a vivre la Bible, bien monté. Je travaille quelque part, je suis chargé pour déplacer l'argent à Monisco. Dans différents types de provinces, il y a RDC. C'est le passeport, au moins, on a bien mentionné, directeur provincial, il y a Nîmes. Yango, directeur provincial peut faire des en Afrique. Dans ce moment-là, c'est-à-dire que je t'ai un cadre quelque part, mais on a vivre Papa Levine. On dit, mais nalali na butu na olo ndoto ba obetanga bakake nazo benga na bando bakake na ndoto tolaki na moninga na nga na chambre na nga moninga zo kangai nazo benga na nini kake nazo prier mais nga na sa ndoto nazo prier zoka mutulali na ye azo alamuki azo kanga na prier mais nini salema na ba 3 heures wana chambre na nga mobimba éclairé. On dirait la mouille. Chose grave, 4 heures sur la bête, na foutre, moto na zoya, nazo benga, et là tout droit ce que nous a dit. Na sutuka, na pongi, na prière, na munoko. Histoire vraie, il y a que tu rebenga moutou, tu sais, même libre à expliquer yo. Histoire vraie, na kuta chambre, na éclairé, qu'on est saté. Na prière, na munoko. Prière. Papa Levine, ndotote, je parle, je mets ma main à couper. Lumière et bima dans la chambre, où les côtés. Dites-moi, quel bon que ça t'est? Vous allez me dire ça? Le monde des esprits existe. On doit voir Dieu. Même Moussa Lozo Salao, vous pensez que beaucoup de gens vont se plaindre. Vous pensez que beaucoup de gens vont à l'aise.
Bamone la Tiboy. Bamone moi Jeep. Moi Moutouka. Vous pensez? Ils chercheront à tout prix comment vous exterminer. À tout prix comment vous détruire. Alors, si on n'a pas Dieu, qui nous sauvera? Si on n'a pas Dieu, qui nous protégera? Merci beaucoup, Papa David. C'est un abisso bénita. À que son âme repose en paix. À cause de la jalousie, déception amicale, base n'envoie kindoki. Par rapport à ya ita o ke ya zalaki nango o ke nzamba pambola ki ba photo ba zomo na ba oncle. Donc nzamba lola asunga biso totamola na kobanga pe à protéger biso. C'est la fin de notre émission, Pasteur David. Ouais. Votre numéro de contact est maloba. Plus 243 82 411 32 46 plus 243 82 411 32 46 maloba nanga yasuka ezamoko Paul alobi boye. Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Or, ce qui est à la kati na biso, moi mon mouna longa biso est raté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est avoir Christ. Cherchons Dieu dans la profondeur, dans la sincérité, et il le sera à nos côtés. Il nous protégera, il nous épargnera du danger. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Arnaud Kamande, Oyaza Sima Caméra, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simona Toyabo Baki, Nzama Boto, Kwa Iswa, on se retrouve à la prochaine live.